pattes cassées n'a jamais empêché le mille pattes de marcher. C'est sur cette note que nous ouvrons la boucle de cette émission, étant donné que le devoir nous a toujours appelé de vous rapprocher de vos artistes, raison pour laquelle qu'aujourd'hui, dans le cadre toujours de cette information et dans le cadre du divertissement, nous recevrons aujourd'hui un artiste qui fait aussi partie des artistes comédiens congolais qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Mais avant, et même que nous puissions prendre cet artiste, je dirais bonjour et merci à celui qui est derrière cette caméra, Dimitri Bongania, l'homme visiblement invisible, capable de manipuler 30 boutons à la seconde près. Et vous tous qui aimez bien cette émission, et vous qui avez choisi Bongania Média à télévision comme étant votre chaîne d'attache, une chaîne qui vous informe tout le jour de votre vie. Et merci aussi à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission et à ses partenaires, l'unique partenaire au nom du ministre de la Défense Tati Bouchiri depuis la Hollande, parce que lui, c'est un homme à la précision des montres suisses et la personne qui a permis à l'honnêteté d'avoir une vie et un corps. Alors, pour ne pas rester longtemps devant ces micros, je dirais tout simplement bonjour à ces grands artistes. Et c'est avec elle que nous allons parler en tout cas, parce qu'il y a pas mal des trucs à vous dire. Je crois que ce qui est en train de baisser le bas, ce que Kin est ton damakam, poto peto damakam, marama Kinshasa apparemment comme on lia mingi ya poto. Et yango esala ki bato poto bato na biso mingi na Kinshasa. Et biso pe par contre le roi t'aura un souci à comme c'est la bonne information vraie, na ba source vraie. Parce que tu es pénati la source et pas Yemoko Betty Zara qui est présidente de son groupe. Je crois que nous la connaissions à fond, mais il n'y a pas au fond, on a vu la vérité sur elle. Au fond, on a vu la vérité par rapport à sa troupe théâtrale, sa vision peut-être par rapport à son groupe. Est-ce qu'il est en train de penser dans l'Italie théâtre congolais? Et par contre, tu as peut-être tout le monde, les acteurs, les lots na Kinshasa, pour y des eaux compliquées à donner. Mais d'abord, bonjour. Bonjour, papa Nangai. Bonjour. Bonjour, na bafan nanga, bafan na Betty Zara. Bonjour, na batunyo so, bazolanda émission yo. Merci quoi. Merci. Triste, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça dit à quoi? Ça va, ça va. Si, tu es sûr que ça va? Tu es sûr que si, ça va? si. Ah. Ça va. Non, ça va, Nazali. Vous avez affligé, affecté Nélo au monde? Non. Même pas? Non, non, non. Nous sommes à Dubaï, tu Dubaï, na maman première dame. Voilà, nga voyagera trop. Nga voyagera trop. Nga baké Dubaï. Et le belange l'autre parce que na voyagera trop. Na voyagera ça là 1 mois 2 semaines na zongi. Donc so baninga baké rolo belange l'autre. Si. Bien sûr, bayebi que Betty Zara voyage. Siko Dubaï kara atayomo. Bon, Zara, avant que tu commences le marambo, tout son gagnant, tu vas le son na omoko. Obligé et aux ala sous bien ma case se rappeler. Pour battre au monde bayebi que c'est Betty Zara bayebi faire revivre bango le sous la belle époque. Au faire revivre bango moi parcours là. Au faire revivre bango là, ça dit bon moment au yo ko kara kole ki sana bango. Ouais. Merci papa. Betty Zara na bandi théâtre na 2007 na groupe Sai, oui, na sala na ngala théâtre nulle part tellement na banda ko sentir elo quand on a 4 na ngai un bon matin na bi na ngina intégré groupe Sai na sali demande d'emploi accueilli na pesi demande na ngai na sali test bazwi ngai na koti na groupe Sai ba formé nga na groupe Sai pendant 8 ans. 8 ans. Ouais. Et après 8 ans? Après, on a voyagé qui? On a voyagé qui? Je suis tombée enceinte. On a voyagé qui? Vraiment une actrice qui dit vérité, quoi. Qui dit tu es véridique. C'est maman. C'est maman. Et donc, tant qu'on a voyagé, on a Djibouti. Et au sala qu'il fallait na zela na bota na zeli na boti. Après on a na ken Éthiopie na vandi 4 mois en Éthiopie ndena yeko zonga na kin avion sur avion ndena yeko zonga na kin tant na zongi na zeli quand même moi na poussa na moi mukie tant moi na komi ba 9 mois 10 mois na zongeli musana nga mais na mona ki non na zonga ce groupe ça a été Mami ndona benga ngai abenga mwana ngai naza posa na yo za pembeni na ngai okota na groupe na ngai tellement pe na linga mami ndono mingi na linga ke mingi déjà
et dérangé ngate na ina groupe ma Mindondo na 2017 na mars, mois de mars. Je suis restée là-bas pendant 6 mois. Mais tant qu'on a un groupe à Mindondo, on a un groupe à Mindondo, on a travaillé dans un groupe à Mindondo, en même temps, on a un film à Libanda. On a vu ce qui est parce que nous avons déjà, ils ont déjà 4. C'est un film à Libanda, ils ont côté na net, on a fait pas Mindondo, on a 6 mois. On a penda place nanga penza te. Surtout na déjà quoi. Donc ça dit na ozayi nango na avion na marambutu sangani sali go pesi mutu makasi. Généralement on est en bouillard peu perturba mito bato. So des jours moni qui na ko voyager na ko mi moi genre donc ce qui na ko tika na ko monta na ko sala. Non nga banda voyager avant même na sa théâtre. Oui. Et donc eza musala nanga vie privée nanga na moi makamususu pe na sala Libanda nayeba kandenga ko memango po nyonso esimba c'est ça. Non pour sangalate. Alors après au moment Mindondo 6 mois et après na vai nanga ndaku oui na vai nanga na sala ba film nanga so ngina sa film na bengi bande ko na biso ndeko kinga ni osunganga na film aye na kocha film nanga na net mais na ko tala na sala ba film na obenga presque peut-être on a posé à 20 personnes, 18 personnes. Nous avons battu surtout il y a Libanda. Baye tout ça les films. Non. Faut na quand même un groupe nanga moko. So na ina sa film na bengi moi 4 têtes, 5 têtes. Baye batinga moi force de tourner film. C'est ça donc na ça les groupes nanga groupe Avila de Betizara. De Betizara comme Rosanga. Toi, on est Marc de Posette. Oui, groupe Avila de Betizara. Oui. C'est une signification, hein? Oui. C'est ce que tu veux dire? Avila est na carte Bible, est na Genèse 10. Avila est na mai moko. Ben oui, na sambela ka suis chrétienne. Na sambela kana centre de réveil spirituel. Il y a papa na biso ka bunzi walesa. Oui. Comment on dit refuge à artiste presque tout hein la lou maleba apparemment ba tout na musicien na ba toi binonyo so comment kenda kuna en église on a 5 ans yango depuis 2013 5 ans yango na bata théâtre peut-être na nomona kaka bongo sondire bato nyonso wana na komona bango mais là nga na kenda ko sami na kenda parce que na kei na landa papa na TV na landa témoignage ya Mudi Ngomba na landi témoignage nanga lobi en tout cas et touché nga na kati nanga Saint-Esprit lobi nanga place na yo yango on va suspecter au moins trop Betizara et puis et ça nga ko bongo na CP comme on a matoi quand même na loba oui o ko sate nga CP la ko tanga balba mo sala nga bien mo na nzambe fo ba loba rango donc on a bengi nga lobi na se présenter na za posa na l'église ba ebi sina ko to la église ça na Lubumbashi wana na 2011 babi na église yana Lubumbashi na comme na Kinshasa te kalami toto ya Kinshasa to pesa bino adresse après tant ba na Kinshasa na ke ko kota na église c'est ça na kenda ki te ko pona mona ki mutu kinganya kenda kuna moto mobete on a fondé moi parenthèse parce qu'on a remarqué ba tout na ba bino ba artiste comédien na ba musicien vraiment OK kuna ba bité on est qui si peut ça on habite en monsieur pour les gars ils posent pas au moins était na kenda bon merci revenons tous on va mutu na biso bia villa Avila eza film moko eza na kati ya Bible ezalaki na mai moko na eza na Genèse 10 hein eza na mai moko boye ezalaki na mai moko na jardin de Dieu eyaki ko arroser jardin de Dieu et mai wana ebimaki na jardin de Dieu mai wana tang ebimi ekabwani na 4 étapes eza na étape moko tang balandaki partie moko balandi mai wana bakendaki kokuta ngo et entouré pays ya Avila tango ba komi na pays wana bakutaki ba bien minéré bakutaki ba diamant ba or ba bien précieux ezaki na kati ya ville wana Betizara donc c'est-à-dire le roi moyen qui est entouré à Villa est-ce que va okuta ni yo selon à Villa mais de Betizara pour dire que place ba minéré nyonso ko vanda mais Betizara donc eza bateau ba travailler nanga ba ko bénéficier groupe oyo eza ya nzambe mutu nyonso a travailler awa ako gagner quand même mo eloko na ye non seulement bato na travailler na bango na ba oyo bazotala biso bako zwa pe ya bango bako bénéficier
Nandingi na biso to travailler to kopesa ko mateya to ko éduquer mas to ko ki kopesa pe conseil to ko contribuer pe na loko mususu o ki na problème mo boy o tali film ya Betty Zara o se retrouver hein to pesi moi conseil na moi et loko mo boy voilà. Alors Betty Zara, j'espère que Yosa présidente ya groupe, ça fera combien de temps depuis que le groupe est fan des boy? 5 mois. 5 mois déjà. Yo amutaba moi. Oui, 5 mois. 5 mois, donc c'est bon de tali Moussa Ndezo qui est dans 5 mois kubanda déjà ça possible. Et Simba la moi to lo ba bon. Bon. Adage moi le bara que pour vaincre l'érosion, il faut y bamitu nango. Est-ce qu'avant de vaincre l'érosion, parce que le fait de créer déjà un groupe, vouloir passer à la télé, vouloir diffuser la blog et puis continuer derrière mon apôtre, est-ce que au mec qui décelé tout et zo baby ça érosion à théâtre na biso. Et puis tant que tu as les tant que yo chi groupe na yo, ozo kanisa penza que ni na chi groupe na ngai na ba garde funyo so na chi na okena nango ti plastel. Et puis de toi-même comme ça tu n'as pas peur. Il y a un groupe qui est belé na kisa ça, tu veux encore mettre un autre groupe, to konyora au vivre structure en gars makamune les okenda. Na banga neti nini? Na banga neti nani? Nga tamsa na ngai. Na taunga na sala. Je sais de quoi je suis capable. Na yebi o nga na salaka ba fan na nga balingaka nga. Na tamsa na nga. Na ota mutu te so to bito tala mutu me tam susu théâtre nga suka kala ba mboke ngaliema. Tana ba pa mindo na ba papa lombe. Mais ba bijou la reine ba yate. Ba ma Teresa ba yate. Ah ben oui, il faut tala oyo ya yo, oyo zo sala. Yango nga na zo tala. Oui, na sûr. Na eloko na nga parce que na bi ke simbaka. Oh na sala ke simbaka. Na ngona nzambi. Betty Nabi to revivre le souni cette fois-ci parce que théâtre en comique au monde moi bouffonnerie trop, moi tu me sois to que na ninga dindo qui me sois moi romantisme ça me soit un peu érotique parce que pas notre qu'est-ce que nous allons découvrir de nouveau. C'est vrai que l'oko a la raté mais la touche de Betty. Et le koyasika eza na ngote mais il faut na yana o eza na kati na ngai. Donc il batala ba ko découvrir oyo eza na kati na ngai. Na ko sala musala ba ko sepela ba ko se retrouver kaka. Ndenge kaka ba mesana ko se retrouver. Ngala bimisa o eza na kati na ngana olanda na mutu te po ya saki boete o so pona kindoki te tolo banini. To ko lo bate so ba lobi ke ya sala ka kindoki na mona ngeza en sens te parce que ezaka histoire. Vous comprenez, et ça histoire. Mingi peut ça que ça histoire vraie. C'est histoire en nos oui. Et c'est une côte qui nous na kati côte. Histoire en aux koma. Et c'est une côte azana mutu azo sambi azana kati église. Histoire en aux oui. Et ça c'est que ba fille moko ba chel bazana kati za la vie wana. Donc histoire moko na habité dans le monde ni. Yo vraiment aux la théâtre, aux joie no ka histoire moko ils en sens te. Parce que aujourd'hui le team est la groupe à Villa de Betty Zara. Ningozo mitala ningo tala bandeko yozo konzao ningozo tala ba histoire ba scénario ningozo komelango. Est-ce que tu es convaincu et satisfaite na musalo? Oui hein parce que notre travail na batamalam. Notre travail na batamalam na bi que na monde de théâtre motema mabe eleki. Motema mabe. Oui, na monde de théâtre motema mabe eleki surtout jalousie. Et arrivera à peine na ba film boye. On a invité Moutou ana azoya rejouer na boule na ye nenga azoya bongo yende star. So a commis na film, a commis na tournage, a couti ba star lokola e 5, a couti ba leki e 5. Et puis c'est maman jalousie. A bi que film monde to tournoi e simba a Moutou ba jouer place bon moment a couti monter amabe. Alinga bote le lo mo bo e karamete ma biso toza nzambe avant na bandelo na na tara nzambe liboso na leki sango peka na ba prière na e leka na peka bien. Mais Betty, je crois que Betty Zara, on a tout le dans mon groupe, on a vu ce pote chuter dans mon groupe, on a souvent il faut battre quand même une image et puis une idée par rapport à Moussa Lozosala. Mais ce que moi si mamoké. Pour le banana le contraire, t'es marambo les nabisayo que ma fille il y a marambo théâtre, ba côté il y a mon sac moko. Yo tant ba côté ça ba tout sac moko et que na yo pe na kati par exemple. Nena si ça. Na le gamna na ko matiku na na sako ya kindumba, sako ya kuzoka mibali ya batu, sako ya lezibiana, sako ya rozela mibali ya poto, pa comme ça rabino ba salle de jeu, sako ya robeta na ba mosinzo. Yo tomba kota na kata sako na tu te reproches quelque chose? Ngazala kunate. La mission nion sur les canaux internet. Ba mission nion sur les canaux Kinshasa. Na ba masolo na nion sur les beta ma betia za katite. On a mis un avion hein.
Et ça la paix que naza na la kin tellement na se discipline. Nazo éducation ya bien na ndako na biso. Papa na ngai mu biai édikanga bien, na kola bien. Chance na ngai po na yebi nzambe. Na sambela. Donc na saki wana o alinga mobala bato. O asali boy. O lesbienne naza na kuna te o. Naza na kati te. Est-ce que et arrive à père moi reprocher union et Saint-Sarabino place moro votre union là où jira mari papa masumu de brene n'habite tant yo mona ngo au mona amna ke musala mo sale mala mutu sale mala mutu pour mikolo ba ba geno ça ça la paix ayeka loko ba boya qui a postulé ayi ça parce que tant alinga postuler comme au niveau d'études comme makambo kili bon ba artiste mususu ba sangana qui entre autres ba lalu malé ba zaki na syndicat wana ba sangani ba sanya ba ba jeune artiste conscient ba gene ba kutana papa masumu de brene papa masumu de brene il paraîtrait qu'à Kimaki abimi la porte à Simaki chauffeur ne azumu to kakena bon ba sengi sai na si c'est bon to solat ba syndicat ba ali ba to ba genda ba lalu ba genda les jeunes artistes conscients ba comme on a papa masumu akimi na ina porte à Simaki alors bon musu ba proposer non ça a postuler quoi ba senga ba niveau d'études ça à sala oyaye bon ba kena ba ko intégrer toi tu es d'avis avec toutes ces personnes et s'il faut dire quelque chose peut-être pas papa masumu de Brendo azo konzabino au lobaneni. En tout cas, nga vraiment akamwana mwana le bon ming ezate pona nini. Déjà ba réunion penza na kendarate excuse. Tamsuna la mal informé. Bon et puis ça peut-être réunion eza mercredi or réunion eza qui nous sous lundi. Tango benga baninga réunion ça lelo réunion ça lelo non et les kaki déjà. Donc nazo rabena ta ya okoma na ba réunion ti. Mwana ba mingi makamele karakuna ezate elo nini nga koloba. Par rapport à papa Masumu, biso ba artiste. Tozo mona pasi na ba site place à contourner. Et na ba place mususu. Ko futa cher. To futa ba $300 chaque mois par mois. Les chaînes peuvent bénéficier. Na biloko na biso. To futa $300. Mais bazai ba papa Masumu. Biloko boy tozo mona pasi po ozo ba site à contourner et na ba place mususu ba pesi bino ndak bandi ko tourner boy bo komi na 4 ya pièce boy ba boy na bango et ça na ba place mususu ba tableau mususu senga to jouer to ke ko filmer na aéroport Anjil to na beach ngobila papa nyoso ka pasi siko bazala wapi soki bo tongela biso ata ba site te auto bando tourner mais quand même bokindo solo na ba konzwana ba pesa biso ta ba avantage wana tango ke obengi oluki ba konzi ya aéroport Anjil o sengelo bino jour bo dans un tournage ba pesa quand même facilement c'est ça ba repesa ote o kuta na ba kokoso na habite combien de films oyo so ba chance en tala ba filmer combien de films oyo so mona bazola sa mutu na kati aéroport ya Anjili. Pensa te hein et tu as ma solo mona ba komi Paris aéroport d'Anjili ana braza to ko zo pe to zo matara na kanoti nyoso to wana ka passe papa po yebi ke so ke kuna ko senga e ko makota wa lekawa zonga bozwi pete bozongi babiloko papa Masumu fe balandela no yango wana. Est-ce que je sais que tu es en train de c'est à la fois une demande c'est à la fois un conseil est-ce que c'est comme la bebinote bo sanga la bo tala non to sa neni poto meka ko recadrer marambo na se makambo wana fe utaka likolo na bato bazaka na accès mot à dire et pas bakondi. Vous comprenez? Comme si on a encore que ta porte pas il y a ministre ou tout nananu azanani aelinine mais ce qui papa Masumu akeko senga akeko loba pona biso kuna tanga sengi déjà a sengi audience na se babo il était déjà que papa Masumu azo représenter batu nyi surtout ya théâtre ba kangele porte te na ndimite ce qui penda sali demande ba bundeli yango ba bloka na ezali biso sous pasteur na ndimite hein. Espérons que ça soupe pas cité mais je crois que ah on laisse na ba yuno ba encre na sali vero couler et belé aux à la paix surpris hein surprise plutôt ya goyo kangai na lo makamoni na bisao balo ba basi yango batonga mboka te ba artiste bazana ndenge na umba omoni na makambo bino pe basi yango kala mingi te ba uta ko instaurer loko moko to kanisa bokanisa to kanisa soki même to kanisa on a kati ko tonge koti kimosinzwe koti et na ba source d'information vraie bêtise zara na bité bon peut-être c'est na bengo kanda tout ndenge nini. Qu'est-ce qui se passe au juste entre toi et 7e bagarre?
N'habite bitumbaka na ndenge ya bataille, bitumbaka na ndenge ya moko yebite, to bitumbaka. Mais qu'est-ce qui se passe alors au juste? Ndeko ana otangi tamsu. Comment pour otanga te? Otanga na koma mutute. Tanga na koma mutute. Ndeko ana otangi wana ngana na problème na ete. Tamsu yenda na problème na ngai. Ngana na problème na ete. Nazo kaka azo sala be mission à propos na ngai Zara. Non, kokobeta lisolongo te parce que Bible lobo pesi na loboko e bate. Mais yé a komi ko obligé ngana bimisa ngona loba yango. Yé mta sala nga mabe, nga sala mabe. Mais il paraîtrait que formatrice na oye non? C'est de là où tu as appris à oye ko la pe musala oyo. Nazaki sur ta en Masai. Papa tika boy, ko va former nga a former déjà combien de personnes? Pas former nga beti. Papa. Banda longa pa vie na biso mundoerio. Osoyoka ya sala groupe. Wa blora bongo te ko papa. Nga uta groupe sai. Ya reformer nga te. Nga na Afrique ya sai, ya reformer nga ite. Ndeko wana tozala na biso bien. To solo la na biso bien. Azaki aza un problème, po yene mtano senga, po nga tika na osengeti. Leki nanga, bébé nanga itinde nanga boy. E ko sa mkomongo boyo, bébé namona ba Thérèse na ba via, c'est to tourner ba pakola fa de témo boy e bimisara bango pena pembe makasi. Faut de temps ezande, ni ezaka pembe boy. Yo le rose rakota ville kuna kota na ba parfumerie otalelanga OK man. Ça va na otalang. Na eko vanda boy cousine ngai auti poto aye na ba biloko na maquillage ya basi kwateka. Na bengi yaki ngani na ya otana biloko mo awa. Loko bela ngoza posa ba fode te ebeli. Aye koya. Yango yo pene loko na ndako luka pena bébé pena yango yo. Ngabe d'accord zo na futa azui. Na misi $15 na futi cousine ngai. Depuis janvier 2017. Et ko sala ke to yokutana ndeko na tournage moko boy. To kutani na tournage moko boy ka ndenge zala kaka biso na biso bloka banzonzi oyo. Président oya benga biso wana, il fallait normalement na kine pour jouer 5 tableaux. Mais tant on a comme qu'on a mis non maman ndenge zo jouer en tout cas oye patenga na sepeli makasi il faut ka ko jouer nga ba blo na msusu. À côté nga ba tableau na jouer ce qui 10 tableaux c'est 11 tableaux. Oh nga na jouer bon ye moté mais ça nini et vimba. To kabwani to kei na biso na mona ka muta comme ça rankine. Ko lo balo blo mo ma be pona nga wana na juillet 2017. Nga ilandanga bien nga na kabela effort de temps na janvier 2017. Maman a fait un tournage en salami na juillet 2017. Pratiquement 7 mois. Un mois après ma tournage na août ndeko akei soka beli maladie nini soki nini yango maladie ba biloko moko bimi bien na nzoto banda na longiti na makowana nde ba bisanga ponga na mona na ngai. Ndeko wana ko tambusa sango na bata théâtre nyos asalela nga be émission ngai Betty Zara na bouakeli ye maladie en pesi. Faut des temps. On a fait des temps, on a kabela ye na sombele na mbongo na ngai ya poche na nga $15 depuis janvier. Papa, il fait tout ça émission qu'on a ndako na place nga avandaka. Toi tu te kuna tu pendant pour faire tout selon le sous à tête reposée. Tout à l'heure on va prendre encore notre programme. Il faut y aller kaote. Avant boire que mutu malade il faut y aller kao. So na lala na ndako bien ko le kao na vivra bien ko le kao. Na liara bien ko le kao na boire que malade ndeni. Pona bien ko le kao. Nga fona sa émission na ndako na nga place na vandaka. Tu vas prendre un rendez-vous. Comme ça va joyer place à vandaka na ndako na e. Poto eba qui est qui? Tu reçois un rendez-vous, non, on va venir à la maison, tu reçois tant, il y a au sol, là, tu reçois là, parce que ça fait aussi mal, hein, surtout qu'on a acquis faussement. Petite émission. Non, on a fait te connaître. On a fait te connaître parce qu'on n'avait pas le choix. Le gars, ils ont bande blessés, on n'avait pas le choix, Betty Zara. Fait que tout pour que H de guerre, ils ont la paix à Rollo. Comme si tu canisa, le roi borna bango. Si y a un tuni, pour tout canisa, nem te lui magambo. To canisa, président, je peux ma samba que je sali. Initiative, on expliquer nos bateaux, ils ont quatre. Ils ont pobo kendanango wapi. Président, je peux ma samba salango en mémoire. Il y a papa na biso, maman na biso, oh tika biso na musala o. Vous comprenez? To kanisa bango, to sunga bango, to tika ba veve wana te. Quand ndenge za la biro za ketambola na mutu moko te.
Kingani yozala awa Kingani est secrétaire général oh chargé ya nini yo boy bango basi ba wana ba commission ya bango dans un groupe na sa WhatsApp so ba moni ndenga bêtise zara na tournanga na mingi boye na bwaki lien na ngana tokanisa po bandeko ba mona quand même musala ndeko nego sala nzoka tokanisa zo tinde zo bota makam tindi boye bango oh Sounini à l'occasion de quoi ça n'a rien à voir na tokanis soki mutabwa ki sous lien boye to supprimer ngapi na rotika bongo te na benga président privé ngabi président peksa batu nawo mais à la fois tokanisa à la fois paix dans un groupe na sa WhatsApp fondation tokanisa dans un groupe na sa WhatsApp so et là on est remonté na biso to benda na to bimakuna po bato président atie pembeni na ye ba komo komisa bora ngo tokanisa nzé ya bango ba contrôler ba vina soko mankara bato ba respect au tchamo photo ba komi ko loba loba trop yango sa biso to kima en tout cas président Massamba il faut changer bureau wana changer ngo idée na ezaki bien tokanisa mutabeli biso na biso leto ke ko sala message moko boy to senga lisungi na télé non biso na biso entre nous totali ande ko na problème to sangana to salisa e ezaki bien mais bande ko na biso ba commission ngo lokola soki na ebité alors bêtise mais est-ce que on est to vandi boye ata soki tambusu ba 5 mois olimbisa esira mutemo olimbisa obosa na makambo pas si kaka kolimbisa ngo bangaza na kanete pona sina limbisa ekala nga sambelaka mais epesa kaka epesa motema passe epesa kanda partout aux okende tant tokenda ko jouer tant tokutana bande ko na biso théâtre ora ah yo bwakeli mutu kingani malade ba fana na biso poto bazo benga benga ngai beti yo bwakeli mission mutu akisi ba komisi nga mutu akisi papa souci oyo kotinga na motema na lobe ko ngami na tiki na théâtre oh bongo tokoma to bénéficier soute si babi na no beti yo tika théâtre pona ye continue musala na sa musala na Nathalie pengabi so ina sala ki yango elembisa nga so ina kota na ndako nganga te na simba na ngate na kende lisusu mais ye na lakeli malade ani sila sikote te bongote bongote limbisa parce que kosela limbisa makosela makasi ah oyebi ndenge esalaka babi misosi kondoki tanso bakoselaka ozwi mwasi ya mutu to ozwi eloko ya mutu kingani bakango ndoki oyoka nde esalaka j'espère que t'es monté alors puisque oza ya komata likolo tokita po tochuter tokenda na suka émission et puis prendre notre rendez-vous peut-être pour très prochainement je viendrai chez toi à la maison et na palais to va obligé, je serai là, je mangerai, on va boire. Donc comment on va télé-réalité n'est-ce pas bon gana? Donc on a la télé-réalité et ça bizarre bien comme ça la loup va nous accompagner ces jours là pour toi mais toi qui t'as mon pied, toi qui t'as sur mon pied, voilà. Au moins ça bizarre bon souvenir, n'a pas mauvais souvenir. Toi pas mauvais souvenir, tu n'as pas bon souvenir. Après en haut, oui ça bizarre couleur préférée là. Ce que tu aimes manger, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais toi pas mauvais souvenir. Bon. Ma mauvais souvenir eza ngo penza troté nako ba mauvais souvenir na musala eza kaneti ba biloko ya boye neti ba sero ya boye ba tantine Jean-Marie akokosela ko makambo ko bambela ko ba identité mo bo oyo za nango te obimisa ngo ndoki na bato ba créer biso ba problème ko alobaki bo sala ki boye yo moko sala lokele mbisa biso na musala o mais en tout cas ba beau souvenir eza ebele dans le banon eza relation o musala o memelanga sa musala oyo ngano to ngato kutana oui bonganya ata yo mo vraiment mafuta o zozwanga olinga zelanga ngo wapi se théâtre te ba Patrick Mosengo mignon garçon d'Hollande Myriam Issam na Hollande nana mutumo na linga soki caméra ponga difficilement na ndima bato o remarquer que sur la 6e émission na boire 2-3 personnes on a ebi pour dans la difficulté ni bata poto parce que généralité bata poto balara moi milinga yo yebi te ya bien bazali ya bien baza mais ya bien penza te bazé belo ba pesa bato ba rendez-vous moko boye ndenge ko sonde ba komisara bango mabe te bande kuna biso ba mona passe kuna luka mbongo o sengi ndeko lelo bango basala bona ko senga
te pona kosenga papa nanga ba mema tamsu yona nu nga kosenga na la nango te nga senga ati bande ko na biso ba koma ko sengela bande ko na biso poto na ndenga mabe na ndenga lokoso osengi mutu lelo mezela tuka sima ye moka kanisa yo mwana zobela samedi o noko kuna moite o semaine elandi kuna o papa koti hôpital franchement il faut pas bailler yo sotant ba ko bailler yo comme si muta lokuta te bande ko na biso bazara bien OK c'est bon le wangana na senga te j'espère qu'il na senga peut-être mais la pression mutu moko pena bien mankas collègue lui je l'aime parce qu'il est très honnête. Tati Bouchiri, le ministre de la Défense, na Katia Hollande. Tati Bouchiri. Bon, écoute, Anna Patrick Moussengo, bon solo, la bonne développée, bon, comme il y a un Kat. Tout à l'heure, la Défense n'a pas si on botte, en tout cas, bêtise, on a comme un fan. Comment on a des gens comme ça, un fan? Comment on t'aimait les qui toko? Et comme c'est un fan. Vous préférez distraction? Distraction, on a la mingi, bah, série novelas, hein? Série à novelas. Couleur on a préféré ça bleu français. Oui, ça bleu français. Couleur on a préféré ça bleu français. Nalinga kolia mingi pondu. Oh, pena balami na ndenga so baluba na makaya babitoyo. À part on a nalinga su fumbwa na nzombo na makaya bukaka. Alors qu'est-ce que tu n'aimes pour ça salon? On raisonnera deux fois. La trahison. Oui. Tu n'aimes pas être trahi, hein? Non. Tu n'adores pas. En tout cas, ngave ma so salinga ngote to sila na kaka. À l'instant même. Oui. Et qu'est-ce que tu adores sur ma salinga? C'est le oui. On a vraiment résister. Olinganga kaka. Oui. Olinganga soit mon ami. Oui, dans la vie c'est comme ça. Soit tu es mon ami ou tu es mon ennemi. C'est comme ça. Oui. Quand on est ton ami. Oui, je suis d'accord. On s'appelle moninga na ndenga solo, hein? Oui. Na ndenga solo olinganga. En tout cas, mon tournoi soit linganga na zara allergique. Merci beaucoup. Alors, ta lecture par rapport à Monde à Théâtre, Oyo, et puis pour na bateau bazota la yo, à quand à Villa de Betty Zara, et à quand peut-être à quand la sortie officielle de la Villa de Betty Zara, à quand peut-être ton premier épisode à la télévision, et qu'est-ce que tu auras à leur dire aux eaux réservés les bangos dans les jours à venir au yo bombi pour la bango? Oui, déjà tozo pesa déjà pièce na biso na chaîne, hein, moyen natanga comme chaîne Aizate. Donc natanga langa to en Afrique, donc tant bon on a vacances bana poto bana Angola, bon on hôtel en Afrique, prochainement on pesa vraiment précision bien, hein, jour, heure, tout ça. Déjà semaine au kaka tozo pesa pièce saison bana koleka. Oui. Donc pour très bientôt. Oui, voilà. À Villa de Betty Zara, oh, pardon, botika yangote, botanga maboko, ponga mona okokate. Kaka na bapui na bino na soutien na bino, na memango musika. Tozo lingato sala quand même groupe moko pe ya ballet. To bando sala pe ba spectacle. To bimi pe mboka. Voilà. Dans le groupe tout est possible. Il va rester vainqueur. Oui, ngana mona walesa. Na mona walesa ngo bangelo tana na nzamba walesa. La question sur répondre de tout si nabiso. Nabosani. Question on a linga otuna ngo mingi so émission sili. Question nini autant monsieur depuis au banda vie artistique na yo. Tonde peut trouver na plateau et fa ki ba tunu ba tuni yote. Olinga va tunu ngo mena ba tunu ngo te. Bo yo mo go mi tuna le occasion ngo mi tuna yango a pour répondre. Na ko le belo tuni nga te ka sona na bana. Na bana, mais na bana mibale. Voilà. Non. Occupé. Oui. Na pesi ba bébé la ngambote Berfi Benoît Chitamba. Oui, Zara Kendall, la métier la de Maman Betty. Na pesi ba mbote na ngai na l'international Joël Kimwaki. En pied d'or. Na pesi ba mbote na ngai na Doura Loa na Angola. Na pesi ba mbote na ngai na Élysée la Brazzavilloise. Oya ngai ma copine ya kati ya motema Myriam Misambu. Mokonza Bretonne, na pesi mbote, je salue comme ça ma tante chérie depuis Paris, Émilie Polecha. Je salue aussi ma cousine Jemima Sabrina, je salue aussi ma sœur depuis l'Italie, Mireille Polecha. Je salue aussi mon oncle, Dr Edouard Polecha. Je salue aussi
Eric Kenzo Molasi, c'est-à-dire azala nanga de tous les temps, de tous les jours. Donc camarade nanga vraiment hein, na bois nanga camarade baba sport. Trop mutu passe, oui, mal à la tête. Na pesi bana nanga nyonso tu ya groupe Mbote na lingi bino mingi Joël bino tu na lingi bino mingi bana nanga groupe po boza pembe na ngai to répétaka mardi, jeudi de 9h à 13h30. Toza sur Chuapa Wangata, espace à venir et pas ya papa Rifin Lumbi. En tout cas vraiment papa merci beaucoup. Nandenge opesanga bêtise à espace to répétaka vraiment merci. Je salue aussi Adet Kande depuis Belgique, Mina Kande, Joël Kande. Bon, nous sommes contacter Ngai Betty Zara. Bon, ben, on a plus 243 89 116 44 62. Plus 243 89 116 44 62. Merci beaucoup. Nalingi Bino Mingi. Killer, merci Nayo, vraiment, merci. On a parlé. Tu appelles les soleils les Ivana, après on a Zidane qui suspecté Bilo Mabé. Zidane, il faut mettre les soleils mon sous ça va. Zidane, Alinga, comme on a mato inete. Ngala sala ba film, nga Zidane comme il a film ming. C'est Zidane, quand on t'a montré ngana, eh, il y a zara lesbienne. Nga ba lesbienne pembe na ngat. Merci beaucoup, mais à quand le prochain? Ta maman bonheur, maman maïe le moutou ordinateur. Merci Nayo. Il faut boya papa, faut boya na banda ko place to vandaka. Po ba lo ba trop. Bazo salir ba komba batu. Il faut to yebanaka. En tout cas, merci Nabino, merci na chaîne YouTube, merci na lingi bino mingi. C'est bon, merci beaucoup. C'était là Betty Zara, la présidente de ces grands groupes Avila de Betty Zara, Avila Rande Bino Boyoki et Paywapi. Cuivre, diamant, or, là où coule le lait et le miel. Mais moi je dirais tout simplement merci à vous tous qui aimez bien cette émission. Merci à toi, mon ami personnel depuis les États-Unis, Hervé Loumassa, le Stétois. Toi tu vis dans Boston. Donc ça dit déjà au mois de juillet, tu reçois match. Naomi Abisso, madame, je pense à toi, les Yanzita, Kandé Tolbaki. Et à toi, le seul et l'unique, le perso, le vrai de tous les partenaires, Tati Bouchiri, le ministre de la Défense, Nakatia Hollande. L'homme à la précision de montre suisse. Et c'est lui qui a donné la vie à l'honnêteté et le corps. Il y avait quelque chose à clôturer. Un mot pour le site. Ah, un mot pour le site Bongania TV. Bongania TV, Bongania TV, Bongania Media TV. C'est-à-dire, pardon, chaîne Oyo, beaucoup de s'abonner et belé, il y a belé parce que beaucoup se retrouver. On y a surtout besoin d'un pour ça. Tout le monde a besoin de misala, tant besoin de moi casser. Oye kaka Bongania TV Média, au côté, au comment on a divertissement, au comment on a la série, au comment on a biloko, il y a bien. Ça dit fait quota, penataka ya bêtise, Zara fait quota. Ma photo rapi na chaîne. Simbote na président Adonis Mbambi. Président Amos Mbayo. Merci beaucoup. Alors on s'est dit au revoir. On va se retrouver très prochainement avec Betty Zara na Palais Sigo en mode moi semi télé réalité mais tout seul na Betty Zara. Tu vas na Palais tout bon sang comme il se doit et ben deko nyonso tam so lingi ba comme on a mis pétanga mara. N'empêche, écrivez-nous. Na ba numéro est affiché. Pour numéro est affiché na ba ya ba poste récepteur na bino télévision vous hôtel là. Boy bageza ngai to okuta na to sur Facebook qu'il est si carrément on s'écrit et le numéro qui est là est sur WhatsApp to sola. Botina ba kalu ici les faux soy bo la paix réglo biso to sola. D'ici là portez-vous bien mais le tout dernier Congolais qui restera dans cette République démocratique du Congo s'il te plaît Soro Bimi comme maman parce que le Congo a vraiment besoin y a revivre. Bye.